Allons bien aimé dans le Seigneur, na méditation na biso, na tongo na lelo potokota na partage toko bonde la Père éternel to pambolio to kumisio to netelu kombo na yo to tiki partage alelo na maboko na yo papa yo mokonzi na bakonzi yo mokokisi na bilaka conduire biso Saint-Esprit zwa contrôle du début à la fin to bebisi nyonso bokese na kombo na Yesu Masia nzambe na biso kumbama. Shalom bien aimé dans le Seigneur, na méditation na biso na tongo na lelo potokota na partage tokende place on a tosukaki bongo wapi tosukaki na livre ya Lévitique 15 non livre Lévitique non topusanaki donc lelo toza na Lévitique 18 kaka nde tosotaka ba verset Lévitique 18 tokotanga na kombo na Yesu Masia. Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions aux Israélites. Je suis Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui s'est fait en Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez pas ce qui s'est fait dans le pays des Canaan où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous mettrez en pratique mes règles et vous respectez mes prescriptions. C'est elle que vous vivrez. C'est elle que vous vivrez. Je suis Éternel votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui le mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis Éternel. Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, ni celle de ta femme. Oyo bandeko nanga livre ya Lévitique, oyo bongi to tanga yango, tolobaki ke Lévitique tango nzamba bimisi bana Israël na boumbu. Atiaki Lévitique po bana Israël ba yeba vie de conduite. Parce que ba uteki na boumbu, moni soki muta uti na boumbu, mutu ana komaka limbisanga lokola mwandi to baka sauvage, lokola azalaka sous na mayele te po omoni mutu so auti na ko dénigrer. Ba dénigra ye ba sala ye makambo ebele ata mwana oyo bakanga ye basala ye ba viol azalaka mwa frustré quoi, azalaka mwa mental na ye ezalaka mwa bien te yango nzambe na Lévitique amekai kolakisa bango lisusu boyebi oyo nini ezali ya mabe na oyo ezali ya malamu. Alléluia. Ayebisi bango boye place nde baboyaki alobi mutu ba membre famille pour liboso banda kolingana omona mutu alingi cousine na ye oyo mutu alingi cousine na ye oyo mutu abalani abandi koyebisa bango alobi aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa propre parenté pour dévoiler sa nudité. Bokoki kobima na bino te ba cousine o ba cousin o boye apekisaki o noko na yo non apekisaki bango alobi je suis l'Éternel. Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père. Bolumbu ya papa na yo okomona yango te ni ya mama na yo. C'est ta mère, tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Alobi ke yo koyi kobima na mwasi ya papa na yo te. Parce que soko bimi na mwasi ya papa na yo ezali bolumbu o ezali propre po papa na yo amona. Ya bandeko na yo pete. Abande koloba na bango ke bozala ba sauvage te. Lokola bino ba violaka bino ba bebisaka po moyi na bino. Bino tala ndenge mutu akoki kotambola na bomoi. Mutu faut respecter parenté aza parenté. Cousine aza cousine. Yango to baka inceste. Nzamba bande ko petisa bango makasi. Na nef alobi, tu ne dévoileras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père, même demi-frère, demi-sœur na yo, ou fille de ta mère, qu'elle soit née dans la maison ou en dehors de la maison. Koto na obeta sete alobi ba mama musu bazalaka abota bana po bakabona na mobali atika ye ale akomi ko boya bana bakutana akomi ko boya ba lokola papa wana boya nganga bana na nga bakoki komona ka bana na yete c'est fini ye ndenga azawana me azobosana ke bana bakoki kolingana bango na bango entre bana tango bana bakolingana bango na bango ekozala mabe makasi kote wana nde ya bosana ke yango bandeko boke bakana biloko wana nzambe siko azopekisa tango inceste kosalema tango yo zokanga bana po mobali wana akenda bana na bazuwa na yo oboyi bana bayebana lobi nango siko soki bana bakutani na ba inceste yo kosala nini
tolukaka biso ba mama tolukaka to changeaka côté wana ba papa pe pona mwasi akabona kino mabe atikeli yo bana ale ozwi oboyi bana na bakutana na mama na bango mukolo inceste kosalema awa nzambe aboyi yango tokei sikoyo tolobi qu'elle soit née dans la maison même abotami na ndako to abotami libanda même mwana libanda il faut reconnaître ye. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta fille, de ton fils, ni de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille, de la femme de ton père. Et tu ne dévoileras pas la nudité de la femme, de la fille, de la femme de ton père. Même moi, si moi, na obaye na libala. Azali mwana ya mwasi yo koki ko dévoiler nudité na yete. Né de ton père, c'est ta sœur. Alobi azali sœur na yo bandeko. Botala o tozana bandeko te mais comme bandeko par alliance. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta sœur de ton père. Tata mwasi na yo. C'est la proche parenté de ton père. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ta mère. Mama lekinayo. Mama Kulutunayo, car c'est la proche parenté de ta mère. Tu ne dévoileras pas la nudité de frère, de ton père. Papa Lekinayo, tu n'approcheras pas de sa femme. Okondinga pe mwasi na yete, akomi mama, akomi pe tata mwasi na yo, to mama Lekinayo. C'est ta tante. Donc, akomi ta tante na yo. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta belle-fille. Il y a mwana na yo. C'est la femme de ton fils. Tu ne dévoileras pas la nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton frère et la nudité de ton frère. Tu ne dévoileras pas la nudité d'une femme de sa fille. Tu n'épouseras pas non plus la fille de son fils. Kokonayo. Ou sa fille pour dévoiler leur nudité. C'est son proche parenté. Ce sera un crime. Donc, crime, tu n'épouseras pas la sœur de ta femme. Ça sera exciter une rivalité en dévoilant la nudité à côté de la femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant qu'elle est impure. Ce cas a ba règle à cause de ces règles pour dévoiler sa nudité. Tu coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impur. Même moi si ya ndeko na yo okoki ko coucher na yete. Moi si ya camarade kaka. C'est une pratique abominable. Vous vous rendez impur par aucune de ces pratiques, car c'est par elles que les nations que je vais chasser devant vous s'est rendu impur. Le pays est devenu impur et interviendrait contre lui à cause de son péché. Vomira ses habitants, vous réglez et vous ne mettrez aucun de ces actes abominables, ni Israël, ni étranger, ni étranger en séjour parmi vous. En effet, tous ses habitants, le pays avait tous les habitants, le pays avant, les hommes qui ont habité le pays avant vous les ont commises et les pays ont devenu impurs. Que le pays rendit que le pays ni pas à vous vomir, non, parce que vous l'aurez rendu impur. Vous non, nazotanga mabe nazomona te bo limbisa ngai na bandela verset 28. Que le pays ne pas à vous vomir parce que vous l'aurez rendu impur. Comme il a vomi les nations qu'il habitait avant vous. En effet, tous ceux qui commettent d'une de ces pratiques abominables seront exclus au milieu de leur peuple. Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucun de coutumes abominables qui s'est pratiqué avant vous. Vous ne vous rendez pas impurs et le pratiquez quand je suis pratiquant. Vous vous rendez pas impurs à les pratiquant. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et nazuba difficulté au tanga. Comprendre.
bandeko bino moko bomoni ba pratique mususu bato balingaka kosala yango nzambe apekisaka otala nzambe alobi eloko moko pays wana pays oyo bozovanda evomir bino pays evomir bino parce que bino borendre pays wana impur donc pays mpe kokoboya bino mona makambo ekomi mabe biloko ezobota lisusu te yango totala na mboka na biso Congo makambo mosusu omona ezosala masuwa malonga te pays evomir bino mpona nini borendre yango impur borendre yango impur makambo ezosalema ya mabe mabe bosoto bandeko tokeba na makambo oyo tokeba na makambo oyo ya kobima omona moto azobima na mwasi na cousine na ye na kati ya ndako en cachette moto azobima na mwasi ya mwana ya mwasi ya papa na ye aye na mwana na ye na kati na ndako moto ozobima na ye olobi aza leki na nga te balobi impur ozobima na mobali ya kamaradi na yo ozobima na mobali ya camarade na yo bandeko tolobi ka Ancien Testament ezopesa biso baexemple ezopesa biso baexemple na Nouveau Testament mais soki toke na Nouveau Testament mwasi oyo abandeki kosala ekobo babambaki ye mabanga Yesu masi abine bobamba ye mabanga te mais alobi na mwasi wana kende mais kopeshe lisusu te kozongela su lisumu wana te mpo Yesu masi apo alakise ke oyo osali ya eza mabe okokosala ngo te eza lisumu bino bato bomona kobima na camarade ya moninga eza lisumu te eza lisumu bandeko langa so tolingi mboka na biso Congo ekende na kimia soki tolingi mboka na biso tomona clair surtout lisumu ekobo ekoti mingi bato baza kotambola lokola banyama alors nzambe alingaka mutu atambola lokola nyama te nzambe alingaka mutu azala na droit chemin parce que masumu mosusu tosalaka eza hors du corps mais lisumu oyo ya kopêcher contre Saint-Esprit ozopêcher contre corps na yo moko lisumu oko ya ekobo ezopêcher contre corps na yo moko oyo eza temple ya Saint-Esprit lelo temple ya Saint-Esprit lelo tomoni tala bato ebele surtout bapaster bakomi na ekobo moko ya kosakana te bakoma kaka kote ya komela masanga te le contraire oyo bango bazosala ekobo bazosala eza penda ekobo moko te fa bapaya eza te omona ozosola na paster boye paster azoloba makambo moko ya ekobo baenregistre paster wana yo moko otali olobi oyo paster bapaster bazoloba makambo moko epuis aye lisusu apesi atie maboko aye lisusu apamboli mariage tosukaka wana wapi bapaster bazoya na barythme moko na makambo moko donc ate pa bapaye tomona yango te bandeko tosala keba tosala pe attention tosala keba tosala pe attention makambo tozomona na mokili oyo botala nzambe ata ntango Yesu masi ayaki ata ntango Yesu masi ayebaki koaccomplir nyonso alobaki na biso tofuye impudicité tolongwa na kati ya impudicité na 1 Corinthiens 7 yango moto eza kosuye soki okokoka te esenga nzambe loba nzambe pesanga mwasi pesanga mobali mpo nazokoka kovanda boye te soki okute na mobali luka bokele na kifiansai nano oyeba caractère mpo wana epesameli biso tosala choix oyeba caractère ya mobali oyo panda kifiansai eske ekosimba to ekosimba te eske tokokoma na ye mosika to tokokoma na ye mosika te nyonso wana fo kolukaka koyebaka yango bandeko langa mpenza moke tozalaki nango yango wana totangi Lévitique motu nyonso acomprendre amoni eloko nini nzambe alingi alobela biso na kati ya Lévitique tolongwa na babiloko mosusu lelo tozolela mboka na biso Congo mais totala conduite oyo ekomi na Congo bato na Congo balingi su kosenga bato pardon te bakomi ke ata merci ya kosenga yo te otindele mbongo na Western nyonso bano ba 50 € mike oyo merci na pardon eza te nzambe penza asunga biso toyeba kotambola correct toyeba makambo nini babike mboka soki tosuye yango ekosanza biso
ndenge esanzaki bakanaene ndenge esanzaki bato bazalaki na mboka wana donc mboka ekoki kosanza moto nzambe apambola biso.